Bote na balanino soya tokomi wapi epenge Fofana po abino po la pesa bino peda sango ya malamu o na sepela kokosa te mais na kita awa na tali sabino université pourquoi parce que ça nzela ya kokende kinikini nde basala nzela oyo eza nzela ya kosunga ba étudiant c'est-à-dire soki moto akoti à partir ya première vie aza na facilité ya kokima na rokwenga na problème te c'est-à-dire nzela esengeli ezala monene yango bagarda espace ezala na gauche ezala na droite mais lelo ezala kokamwa babalabala oyo eza réservé espace oyo eza réservé soki keno lelo bangi batia ata batio ya mai balobi keno baeseme ata batio ya câble ya snel na talisa bino na bypass lolenge espace oyo eza réservé ekomi nini ekomi dans mapango ya bato aussi lotala alobaka toujours président de la république akokoma bourgmestre te akokoma chef de quartier te mais botala lolenge bastation toboyi yango te mais est-ce qu'ils ont respecté banorme parce que essence etambolaka na moto te même gaz elingaka moto te mais bokomona station na ngambo station mosusu na ngambo mpe bazwi ndakisa ya koyiba baespace oyo eza réservé ndenge tomoni oli mokonzi ya mboka ino te ezine ya mai mais si ça arrive bayi balongola batio ya colonisation belge bainstalle ya batio na bakarnale mosusu bakotimola wapi moto akotika lupangu na ye espace oyo eza réservé ekomi espace na ye yango ngai na kiti awa na université bokomona lolenge na kotalisa bino nzela est-ce que Kinshasa eza gouverné est-ce que bazopenda kodirige Kinshasa eza gouverneur de la ville azali na ndimi te mais tokoloba quand même courage na mwana mboka chez Koko Mulumba parce que ça fait longtemps j'étais dans la vice-gouverneur nango te lelo quand même mwana mboka chez Koko Mulumba akiti mpona kotalisa bino te badroit ya l'état esengeli ezongela l'état bokomona lelo kuluna bokouta zando osombi vatilatere na yo oza na droit kokóma nango na ndako na yo te bokosoma televizio na yo mwayo okóma nango na ndako na yo eza te estce eza na jeune moko akozala na 30 ans to 28 ans akodomine polise na biso namoni moyimboka moko aza awa akorépondre biso parce que osi ota biso moko bakongole tozoyeba kolobela mboka na biso te solution ya Kinshasa ekouta na bisi te solution ya Kinshasa ekouta na Belgique te esengeli biso surtout bakinois bango bayebaki ntango université oyo ezalaka nzela bayebaki valeur ya nzela oyo me lelo bazolobela yango te biso bavillageois tozoya kolobela Kinshasa eza soni mais akwa kofingaka bato vraiment koza bavillageois soki oke autorité ya ville aza kinois baministre bapdg bamandataire baconseiller chef de l'état baza bakinois mais nous sommes nous avec Kinshasa kuluna bozomona baimage ya Kinshasa ndenge ezotambola sur le plan qui concerne international to droit de l'homme est-ce que Kinshasa pene eza king la belle oyo na époque azai to ekomi king la poubelle mwana mbote komona yo nani nga pamuke nini olengi oloba na tokomi wapi nakomi suka nazoloba mpo na biso na plateau na kwa mutu na kote na masia babomi mpumu ya masia bakati ye kingo bakati mwasi na ye kingo polika mwana gouvernement azotala yango to azotala te mais depuis toyeba bandundu bazala bato ya kimia okangi koyaka na muyaka na muteke babundi mais lelo komona makambo ezoleka na kuna sikoyo ezosila te bayaka na bateke ezosila te bazoboma na kuna bazokola bato ya presque na nzeme basoda bakufi 13 soda babomi oyo na batolotolo ese likambo oyo gouvernement azotala yango te mais toyebaka ebandaka na yumbi na batende yumbi na batende tozwi meme solution ekomi bayaka na bateke kisikoyo bazobunaka kobunda bangi baboma mfumu nzeme akangeli bango alimwi mfumu wana azomonana te me likambo wana euti wapi bato wana président likambo wana euti wapi eza makambo ya este kuna babuna makambo ya etali ya matière este na bateke na plateau bateke eza na matière oyo bato bazokufa basalaka bilanga na plateau bazokufa ndenge nini merci bakoprendre kano lobi nalobelaki eloko wana depuis toyeba
bayaka baza bato moko bazala na bolingo makasi soki oke na commune ya Kinshasa okomona kena soki ozwi mwana muyaka lobilobi abengi ndeko na ye bakomi ebele me ya kokamwa eloko oyo ebandaka na Joseph Kabila na pouvoir batikala kokunda na bayaka te tomonaka bandundu na batende mais lelo président ya assemblée aza moto ya bandundu mais silence radio oyo makambo otu ekwelaka mokonzi ya mboka yango tolobi autorité ya leta esengeli ezonga mpo oyo tozomona Kisasa eza yango te kuluna toyebaka kuluna te aucun jour akomona keno mwana commune ya Kinshasa aya komela mwana ngaba lelo tokomi komona lichette ekomi eloko ya kosimba yango na maboko mais police azomonana te mais président akokoma bourgmestre te président akokoma chef du quartier te ndenge balobi keno balabala oyo université ezalaka balabala oyo keno baétudia bakende kotanga na inikini mais lelo bacondition oyo université ekomeli est-ce que eza normal yango na kiti na université mpona kotalisa bato kotonga station eza mabe te mais ntango station eza voisin ya ndako soki oyo ata epeli tozalaka un ambulance te tozalaka meme ata na batie sandi te mais eza pasi lokola télévision eza radio te yango na kiti na université natalisa bino papale oyo oloba likambo autorité à l'été, ça t'est. Pour les temps, on a sa qualité, on s'est et ça, la réunion à 500 mètres. Donc, moi, ma gaz est bête à les stations sont plus mortes. C'est voilà, on m'a fait parce que ça à 500 mètres, il y a la circonférence. Mode de football. Et ça a fondu. Mais ça a non, et ce n'est pas vrai, c'est pour la banque, la banque va lier. Et c'est pour la banque, la banque va dingue, avec ma battu. Bien la banque, ça la banque va dingue. Même où t'as perdu la qui vient à la journaliste. Non, parce que ça m'a bien envoyé la ville pour finir la battu. Parce qu'il n'y a pas président, non. Et Zamba, on a pas comme ma fazer. président de la République parce que dans la caméra. nyonso mpe biso yango wana bana tozolia wana tozotangela wana diplôme na biso ka yango wana bamama baosalela mosala la bino bazobengana bamama na biso tokoloba nini bona projet biso tokoma bamiyibi tokoma bachômeur surtout biso mingi na biso bana basi mapasi na biso bana basi biso bana basi tozoyoka pasi bamama baotekela biso la bino bazobengana bamama na biso na wenzi baokie wapi banali babengani bango basoda na bino moko nde bozobengana bamama na biso basoda na bino bamama na biso mais esengeli to sécuriser population na biso bamama na biso tokotiwawenze yango wana eza mosala ya bourgmestre kadima eza mosala ya gouverneur de la ville soko tali population oyo eza awa wenze na bango eza wana c'est-à-dire qu'on réclame un droit mais au cas où ça n'a pas 40 ans, on a 21 ans, à ça il va coller. Mais bon, âge à moi, âge à moi, mais bon, moi, non, mais yo moto pona mi député, yo moto pona mi ministre, yo moto pona mi gouverneur, ozo ba ko défendre intérêt du peuple congolais. Congo, nini ko salité, nini oyo ko salité, ko sambela békise, ko linga nzambe awa na Congo, botala âge à moi na oyo, auti kosala mwense, mazondima kolobela bato, lolenge ezokendeli, pe réclamation ya ville, neti ya pe babi mwense, yo attaque yaya, attaque mona awa, je pense que non moto ya ko défendre awa lokola yo attaque.
nini oyipo explike biso oyo ezolekela bino eloko na koexplike eza boye ifo koyebake bamama oyo baza na nzela wana bato batia bango na nzela wana bafuti yango batiki batie bango pamba te eza bato ya bukumesi ye moko faye bango oyo azokamba vi ya Kinshasa bato na ye atia bagere bawenze nde bazotia bato na babalabala mpe bato wana bazofutaka bambongo bafuta bataxe bazwaka mbongo no ya mesa bapesi mutu place bafutisi ye mbongo no ya mesa après chaque jour baoleka na billet ya kofuta bafuta billet chaque jour bafutaka billet mbongo wana ekotaka pekende mpo na bango na balibenga na bango message na ngina pesa ya motu eza boye chef de l'état Fati Beton tobundi mpo na mboka oyoyo tolingaki pouvoir oyo bate koleka badongolo miso baninga banguna Congo bauti kokende faites très attention parce que ozosala na bango soki olingi olanda maloba etamboli na bango bakotia na libulu parce que biso toza bacongolais babomi biso ebele mekoko oyo médical babomi bato ebele bacongolais ebele mombele oyo babengi yango zone rouge mpo na pouvoir na yo mpo vanda yo na esika kotoza wana meme tambo emwamba eliense ozoyoka makambo na loba oyo botinda message au chef de l'état yokango ngakomona akombata nazoloba boye parce que na minute oyo congolais azosouffrir toza na eloko ya liboso devant na bino botia nao misala bopesi congolais mosala te bobengani botungi eloko nde bopanzi yango botundi azonga na ndako ntango azonga na ndako alesa libota ndenge nini bana bakekasi ndenge nini bino bode bosi bobonga biso no tobongi te lelo congolais azonyokoa mpo na bino tozoko 2020 komi pembeni ivokeba na bato oyo bazosala na yo bango basi babonga bana bo batanga na poto bakombata bazonyokwama awa botie taxe batamoto babuza soki $30 sotekeke $, mbongo wana ezokende wapi $37 mbongo wana ezokende wapi lelo congolais azonyokwama mpo na bino oyo pouvoir iponi tikana mbete iponi tikana basala ekaki tokomi na ntango nao parti état de droit wandisa tuwana wana ndenge na bepesa na congolais mosala mpo banda baapplication mosusu mpo congolais alia nano atonda nde tokoyeba mosala makambo te koya na nsima naloba ebele te na sika wana mpo bato mosusu bakoloba mais yoka message na tuteli naoyi koyeba komona ndenge oza toke d'abord na baprovince mosusu te tobanga d'abord na Kinshasa place institution nyonso efandi eloko ngana awa lolenge bayibi université batika baespace vide wana mpona bakofungola nzela bakwesaka batio ya mai domelo bazosale batio ya internet ozomona ndenge bazotimwana babeton mpona kolatilexakema internet ezala na vitesse mais komona bastation oyo touti koma esandi ya gaz awa kote ya 10e kote ya mombele ndenge bato bazwi probleme pusu kaka ya pamba etutani bagaz etu mais soki awa ndenge bastation ezali yo ataki mwana moka nde mosu mpe kozwa mwa chasse ya na réalité ozomona awa ndenge oyi presque na bakonzi nini vite na koza de la boye moto azofinga vraiment na sepeli na caméra na yo ndenge oyo kozwa biso bana mombele nabotami na mombele nakoli na mombele oyo babenga na mombele zone rouge soki tobimi mboka oyo mpona makambo oyo namoni oyo tobandaki koteka kolanda bato bambangu toke kofanda na oyo nazopia message oyo na président de la république oyakaka na oyo na mboka sasu toyambako kuna ngam nali président ya kolonie ya kuna ya oyo ntango okomaka biso tokendaka aéroport tozwi yo toyene ntina ndako mais awa naye kovisite famille atiki bango pendant 17 ans kaka na makambo oyo lobi namoni bazokuka bamama bato bazoteka bazodébrouiller bazopengana bango lokwa miyibi. Faire attention président de la République, faire attention parce que nini oyo eza makambo suka ya bopanza pendant on a ba compagnie ba société ata boulangerie ya entreprise après osco dernière action ya suka ke na sita sali misala basala balingo sala te ali na bengisa bango ba ke na ba compagnie mais yozo banda directement na kopanza bato ezali kamba suka il faut yeba makambo oyo bazosala oyo soki eza yo te bazokolia pembeni oke tosala boye bazotia on erreur congolais alingaka boye te congolais alingaka azoteka azodébrouiller akufa nzala me congolais alingaka afandi vraimen libanda abimi mpiaka azongi ndako ne akelala congolais alingaka te bazolande bambangu ke ba 2023 okoya koperde élection olamba makambo oyo bazotia ona berere bandeko na biso totika awa bamboka bapaya yo yakaka kuna na oyo
bamboka bapaya kolia komela balobela yango te babongisa vie sociale kunda na vie sociale kolia ya bato komela ya bato bana misusu bazotanga na bawenzi oyo yo oza no président bazokipe yo te bazosala lekole na bango awa na bamoyi bazoteka yo komobenga na bato ya bongo kongola misu na bato bapembeni na yo bavice gouverneur wana ese baye koplie pouvoir na yo mpe baye kobenga na yo oyebi te yo moto oza numéro 1 ya pays yo numéro 1 ya bacongolais kuna kuluna ya te ekendaka te problème moko ezalaka te kimia yo yakaka na oyo osalaka ba 2 jours kuna na mboka sasu olalaka toyambaka kuna ozongaka na kimia na bamboka bato tia mpe kimia na RDC oyo bandi oyo eza désordre soki yo te soki bato na yo eza désordre parce que congolais aliaka na COP mais yo komi kodéranger bango na COP bakomoteka lokola miyibi bazokima bambangu to bakofana na bandako baosala nini bakokoma kobima bakulu nango oyo bino ozoyebake bozosisaki kuluna yango oyo eza bokobakisa su bakuluna donc otika bato badevrie otrace bato peme na prince bozongisi ye mwa moke nsima azwa koteka sempa moto ateka na kati ya prince mais bozongisi ye mwa nsima moke ekozala bien mpo na ina mpe o message ndenge mpe bazozwa solution ya bastation nde mpe ezomérite bastation bazosala bokelo tika yango na bazamba bolongola yango pembeni ya bandako ya bato aka desandi okosisa population station bangageaka combien de personnes yo ozosala bastation ezalaka 6 personnes 5 personnes sala basociété engagé 500 personnes 1000 personnes okomona okodiminue station engageaka combien de personnes bakomaka même 10. Merci mwana mboka papa na ngambo te nini okoki koloba surtout bino mombele un bon journaliste peut déjà comme député. Nous avons comme député dans le peuple. Moi, je suis chaîne de Doloba. Tu dois savoir que il faut ça la défense dans mon pays. Aïe capicho, pas mon pays. Autre souvenir là, il dépêche voilà. On a peine à combattre. On a fait du progrès. Mais on a dans la maison on a ingénieur. Vous êtes fier na pouvoir de l'homme na marambo na CP là. Les mal né que azoye baté. Bato yazo bengana awa. Mbongo na bango bapesa kadima po bazobe espace oyo. Bazalaka na bamikanda oyo basinya bapesaka ngo fele te po mutu lokola ngande na vandi boye nakoya teke na sika mama maison na nga na se awa ekosila te parce que continuité kadima za continuité ya susi na lambo le même ezalaki le président de la République faut comprendre que avant de travailler na bandion na ba vampire il doit débarrasser na batwana la caméra a débarrasser na batwana message na que a créé un nouveau bourgmestre oyo ba kosala mandat sili mais ba continuer kaka yo ebe oteke 2023 beli soka l'équipe batwana ba osalaka ndingo za so mona kadima ba votage azonga kaka esala ondeni komona oyo IDPS la kaka bato la population bazolela koleka bon problème na biso IDPS nous sommes du progrès nous avons un peuple to bunda pour intérêt population azolela presse azolela mais bakake bato na ne ba sa ba desordre biso ba combattre au sanctionner na bango c'est pas le moment parce que bata ensemble 2023 il y aura des élections après élection ceux qui te montrent Batouana, c'est que j'ai mon gars Lucas Makas au combat de là-bas. Vous avez fait une université comme nous. C'est les artisans de passe une salité. Je crois que la situation a babunda pas à Bamba. Marche une spéciale Maganamboka. Sous canal de yolo médical à jour tu peux combattre mon gars du progrès va pouvoir la qui est. Par contre, mon gars toutes les stations. C'est tout ce que fait les motos. Combien de nègres ici là? Donc il y a une université d'appui. 15 stations va nous compter. Vous à la fin. Mwinda kutana problème c'est tout tande ba danser nango na ba manifestation. Tout la teke ba mwinda parce que manifestation za nini? Muto soto bi magana na nzela ayaka ni esprit na ye. Usaye ula marché ne baninga ba marché ya marché ayina kanda. Kanda wana ko to pe mono to ba pe le loko wana. E bani ko pela. Moto ada nzala za kanda. Et puis est-ce que ba ko to station si ma école. Mais école mo senga bien. Ngana tanga a l'école senga bien on a senga bien. Ngana tanga banda première sixième. Station Bobaté, de l'eau, il y a un mongol bagarre, à Kinyango, il y a calculé, station d'Enga la Yedeli. Même à 3 mètres, il faut exposer pour tout le monde.
manifestation ezalaka makambo ya kanda moto akokobete eloko wana parallele etumbi ekokoma miliare balongola oyo balongola mpe wana batya na kauka baluka bapesa kosala bastation eza siège ya kotumba batika balongola bamama oyo babanda mpe na bastation mpona nga enfile biso koleka soki bakotika bastation 2023 feke élection ezala lobi mais soki eza tout lobi te tout ça. Merci, Dieu m'a fait ça. Maman, elle m'a fait ça. Yana ngasala kali 3 ans talelo nde babengani yana nga mbongo yana to mama biso zuti yana nga yango basutela nga merba yango mbo basenga téléphone to epe yana no passer 6e année donc babengana bayana biso mama biso nde baoteka tolia wapi président aotisana bato baotisale mabe la biso tolela ayiri tolela na place na biso te ayiri toyoka mawana biso te place yeso biso na motema yo oyoka yango te metende bazobengana bango bobotami combien toza 4 yoza 4 non je suis le deuxième mais ça il okoloba na pas qu'est-ce que tu peux dire à président de la République comme message non yedisa toki otika biso tokufa otika na badepute na ye biso moko bakolomboka tozosala boye biso moko bakolomboka tozoluka lipo ya pampo ezaki 200 lelo ekomi 300 wa tokie wasi tokie na kati ya likwa toki ye azosalaka na bato bazoboma biso bakongolais merci mpona mboka avenir alobi eza yo esengeli ezala préparé oza fier kozala congolais ajouté mon message moko nga mpe naza moko ya bavecture parce que nasala mo shop nanga baosi kokukanga ozwaki ndenge nini okoexplike biso ndenge ozwaki po tozwa esika tokendaka na commune ofuti mbongo apres baautorize bino pomona mboka jisekadi oyo azalaka présentateur ya apres baautorize bino po baotia biloko bosani po banda kotravaille mais subitement tomoni baye babuki bapropose biso mpe eloko moko te biso tu toza na posa ke mboka ebonga mais mboka mpe ebongaka bongo te yo otia biso na chômage place onde tofutaka ndako toza mpe na baleki baza na nsima l'état mpe azo engagé bato te on s'attaque pas aux conséquences on s'attaque d'abord aux causes c'est-à-dire que misala eza te biso toza kokola tozodébrouiller toza bamoyen de petite entreprise tozosoutenir économie ya mboka malgré eza informel mais jamais l'État roya ça qui a trouvé les solutions ayemba moko to fita pe tax ayemba mo asani abuki biso na minute ndako batu courant mai to vivre pe au moins que temps ba tia biso boye zo bala ba université mobimba c'est vrai que ba na posa ba tia balona banzela mboke comme propre mais si ko temps ba olona banzela ke mboke comme propre biso siko to oliani olia banzete ah mutu azala nzala ozo memelema mo propriété au moins que on ne s'attaque pas aux conséquences. Il faut d'abord s'attaquer à la cause. C'est-à-dire que Michel est aussi depuis 2018, mon conseil a continué à pouvoir. Si le leçon a créé combien de sociétés, ils ont engagé combien de personnes, mais ils sont morts de ça, ils font la biso. Ils ont un effort personnel. Et le roi est rose, il a $1,200 pour na concevoir yango donc orobima tongo à partir à 8h aux 22h bon autozo sur la passe okangisa ba 500 bani OK opesi après baye ba buki depuis baleki ya mo be père a depuis baleki na kamone na zabo na za ifana ngala ofite donc et ça malgré tout monde ngo pété mais na libanda boye toza batume na kati ya mitema déjà izuka ozomona donc ils ont ma propreté nalinga okota na ba débat politique te o boye mais en tant que citoyen congolais c'est pas normal ozomona surtout atala donc gouverner se prévoir ozomona les attaques olali le muki boye aussi ba décision c'est vrai au salango mais ba conséquences yo ya sima oui bien on dit parce que ngande za boso na ke pas je vois na yebse ke no mo konzilelo na la nzala kabelanga peut-être a repesa ngale le $10 mais lobi kuna a repesa ngati alors c'est vrai que na me oluka na mutoki na ngapona contraste mututé ozomona babilo bazo sala eza vraiment propreté batira ko sa babilo ko boye gouverner se prévoir tant ozo sala boye après elo nyinyi azo kanisa na biso donc c'est la maman na ngambote bonjour papa pouvoir o eza no to beli passe na
oyo moto eza mama okende kozwa mapa na butu oyeboye bayebi soki mwana azwi gaz mwana azwi lisasi tuzone toyebi bien bato baza victime na pouvoir idps lokola mombele ngaba ingabwa yolo surtout mombele yolo lelo komona makambo oyo bozovivre bazotika bastation oyo leta ayebisa mokolo station keno tonga ata wenze tonga ata boulangerie bastation ezotongama bazobenga na bino bamama oyo misala bana bozotangisa na mapa na solo na nguba na ndunda misala eza te mwana pona asala mwaka akoma mwana mosala ya Airtel mwana mosala ya Vodacom nini ezoleka awa ezoleka boye papa biso todebrouillaka tobokola bana mibali bazaka na mbongo eza mokie bon ye jekoko azobuka biso neti ngai nafutelaka bana na nga minerval naosala mwa likelemba na nga naofutela bana minerval natekaka mbisi na ngai lobi baye kobuka na bambisi na nga bayibi nga saki na ngai ya madesu nakovivre ndenge nini na bana so ntango ye vice gouverneur aye représentant na ye ya commune eza bugumese soka tuni mwana mboka akadimi eloko te mwana mboka ayaki awa te ye nde atindi bato na ye baye kobuka biso bo yebisa ngai naza na baleki baza baorphelin batangaka na kobokola bango ndenge nini ye famille ne basi babongi biso tobongi na te tozodebrouye mboka ngo tokotambusa ngo modele oyo il faut azwa solution mpona biso président de la république atala makambo bien po ye mwana mboka yebi nde biso bamama tosufre biso bato toboti ye azwa solution mpona biso azwa solution makasi tokomona apasi boyeke alingi toyaka kosenga ye so tosengi ye basoda batokokota te baokanga biso azwa solution na moma oyo nakomi na kalamu na yolo médical azwa solution wenzo ebandi banda kala banda bakoko na biso azwa solution toomona pasi toyebi te soki basala eloko nini bazali mbongo 3 millions de dollars jema kesela tozokoma awa na mama mwilu parce que babengi nga lolenge bayibi balabala yango na bandaki d'abord awa parce que tokomi wapi eza chaîne oyo bacongolais bayebi yango mingi so tokosaka ti depuis ka bapesa carte numéro matricule bapesi carte na lobi boye bouti poto na Belgique to na France batekeli moto tolake ya mutuka to ya moto me bapesi carte rose te pe numéro ya chansi kozokoma pe te pe d'abord même papier document bazosala ya mawa eza mawa merci na balandia tokomi wapi nayobi keno esika babengaki nga nde yango oyo bomoni mpe tokutani mpe na mwana mboka bokumese lolenge mpe azobuka mais moi je pense que non mire oyo mpe ezosengeli elongwa po mire oyo ya orthodoxe mama mwini baza na balabala parce que clôture esuki kuna mais lelo komona même ministre ya affaires frontières ministre ya habitat est-ce que l'État a sa zoba nde asala balabala université ezala monene balabala oyo basala mpona koservir baétudiant mais na moni lelo bazobuka bazolonga bacontener bazolonga bakioske nyonso me balobi kaka keno bukumese nde atekaka bisika oyo moto moko te asalaka mosala ofele awa bazwaka autorisation na commune yango clôture oyo eza na balabala après bazwi tuta ozomona batono wana mais si ça arrive lelo hôtel de ville to gouverneur alobi atongaka niveau ya monene awa akotonga yango koma botala batono wana sengadi bapesolonga batono wana babuka mpe clôture oyo mpe eloko mosusu batuni ngai balobi bato ya bamoto bafingaka bango bavoyu mpe bazofinga mpona mokelese akotelaka bato ya bamoto bolelo botie plaque na 32 $. Kulutu boso na politique alakisi lolenge bato ya bamoto basombi baplaque ntina 35 $, ntina 37 $. Mais lelo d'abord carte rose eza te en même temps baplaque yango ebimi koto na drapeau koto na logo ya hôtel de ville est-ce que na Kinshasa awa bomona eza na plaque moko oyo ebima sa kotia drapeau ya république
même document oyo bazopesa bango eza même na valeur te mais loko bazosomba na $32 $35 namoni bato ya bamoto batelemisanga na ropoyo télévision eza radio te mona mboka mbote papa bafini na bino bato ya bamoto boza bavoyu borespecta keloko te mais bozwi quand même décision ya kosomba plaque oyi koexplike biso kosombi baplaque nini. Merci papa makambo oyo moni ya bamoto oyo bafingaka biso me bayeba bien ke toza na balicencie bato batanga tosala misala bamoto oyo compte tenu ya komona ke misala eza te yango todébrouille oyo tovanda bandako mais ntango balobi ke tosomba bamikanda ya moto bayebisaki baponza message bien ke non après 20 jours babandakanga moto toke po tosolobaki plaque eza na $32 eza na valeur ya 64 000 francs congolais po bapesa biso plaque na carte rose lelo oyo tokomi kosomba baplaque na ba 70 000 francs congolais eza lisusu na 64 000 te bon me bamoto komi kosomba na ba 75 000 plaque d'ailleurs plaque komi koteka yango lokola matembe na wenzi motu nyonso to azala bapenga ye na sak azoteka yango papier oyo bino bomoni oyo papier oyo nde bazopesa biso bapesi biso papier balobi yozwa kaka plaque okozwa carte rose après papier oyo tandis que plaque makambo yango na carte rose bapesi yo numéro masiki na yo papier oyo omoni oyo eza la pièce kuta epuis eloko mosinano bamoni bango balobaki biso bavavoyi respecter oyo nyonso elingi kosala balobaki tosomba bajeton ba 500 francs awa tosomba yango chaque jour parking wapi bato parking batongeso parking babaki na 500 francs wana po batonga baparking ya bamoto oui nani ministre provincial ya transport ayebisaka biso boye ayebisaka biso bosomba bajeton ya 500 francs po totongela bino baparking biso ti lelo ata soko temi na arrêt bakokanga bino kaka kipala positokeye akokanga bino bakangi motipe eyebakaka te d'ailleurs na bi province de Kinshasa toyebaka te unité nini ekakaka moto toyebaka te FARDC policier brigadier bato nyonso azokaka kaka moto soko kakangi yo moto eloko ya liboso eza kaka mulu banyama uti mboka yoka nsi mboka oyo kopona bino kosila te donc mulu baza kongole te après dire mulu baza kongole te wana ngasa bapolisier oui bapolisier bango bazofinga biso nani bongo nalingi otala kamera message na bino ekina te pa mokonzi ya mboka te bato ya bamoto baza bavoyu c'est ça là où langage ya moluba ekomi lokola neti nyoka boma ye sala boye okoloba nini na président babi bosombi baplaque na 95% mpe bozoreklame bapiblie recette mpona bapays sérieux ezalaka bongo bosali taxe bato ntango bakonsome yango seki boloba mota ya mbongo oyo esali nini oyo ebimi sikoyo lelo bozoyeba eloko te mambo ya carte rose seko plaque yango ebimi de catégorie oyo na drapeau oyo na drapeau te sikoyo baagent ya transport bazokanga baplaque oyo eza na drapeau te okoloba nini na président ya kana se le président de la république vraiment atinda igef asala mosala na ye mpona mbongo 95% bango balobana mpona ngai eza lukuta ya tour oyo vraiment ya tour oyo tosombi plaque koleka na ntango ya kimbuta mpona ngai naloba bieke 98% tosombi baplaque mpo soko otamboli lelo oyo na vie province de Kinshasa komona moto sans plaque te au moins vraiment ke oui montar nyonso tout a respecter vraiment mibeko ya mboka asombi plaque na ye eza na plaque ebanaobima liboso osombi te verse ozwi plaque osombi te verse mbongo wana tokoyeba bango nyonso oyo bango bakenda kosabone na bamezo ya tvs moto asomi moto ya tvs ebimi na plaque mbala moko avo baprononce message oyo bambongo wana balandela yango toyebake misala banzela eza ya kufa mbongo wana ezosala nini bambongo bajeton balandela yango bayeba bambongo bajeton batika 500 francs bakanga biso ti lelo tosombaka yango mosala na bambongo wana eza nini esalaka nini banzela yango eza ya kufa o tili bopete yango eza wana bapaki batele biso wana bango balobi ke o bapaki batongela biso parking ata moko kaka tonga te batonga mwa eloko ya moke boye na deuxième ligne eloko oka esika kopemela ya transport wana balobake o eza parking parce que sa moto yolo oyo okende kotia parking ngai nabulaka okopenga bakapele victoire
comment ça veut dire que ngana ke donc ça monte na 12e rue tandis que bango besi biso bakanga biso ka bongo pona ngana zo senga natenga mo ko vraiment atenga mbolo balandela ije pasa musala balandela mbongo wana bongo ekotina kesa leta ebele makasi. Merci Magesera tozwa ndeko moto tolobi ya TVS nde yango aba bato ya bamoto basomba baplaque c'est-à-dire hôtel de ville to ministre ya transport provincial bakopera na bateki TVS na Kinshasa ngai na dénoncer eloko oyo na ntongo eza eloko ya leta esengeli leta alobela yango déjà mais tomonaka déjà soki moto akei kosomba TVS azwi na plaque so bamoto eza baboxer ekomaka kotula mpo wani moto soki asombi TVS bapesi plaque après décision eye kobima maintenant lelo recette oyo bato ya bamoto basali balobi keno tosombi koleka ntango ya kimuta sikoyo lelo mona mboka oli koloba nini na yolo balobi keno fo toloba mambo ya moto. D'après ngai vraiment kombo na nga Elvis Kalala naza chauffeur moto makambo ya baplaque na banini wana vraiment na comprendre yango te gouverneur na biso alobaki chauffeur nyonso fo azala na casque azala na plaque na ye lobi mardi na Pongabi nauti zanu nakomi ka na Pongabi wana bakangi ngai otie plaque liboso moto mpo anini nalinga na se justifié oza na kaka okosela oui ekoma payage ekoma pe soki oleki ka Pongabi loba Dieu merci pourquoi parce que oleki place wana tosombi baplaque maintenant nous bapesi biso bakarte okosela casque yango plaque na nga yango wana mais bazoderange biso kaka na nzela omboka nini oyo totika mosala ya moto tosala nini zambi en tout cas gouverneur na biso vraiment Gentili Ngobila tosenga yo vraiment zwa disposition mosusu sino boye tokoka te zwa disposition mosusu un peu ça. Merci Dieu makesela awa nde tosukisi na koloba boye eza bien kobenga biso kopekisa zokion kopekisa tenue militaire mais namoni président ya Ukraine depuis Ukraine eza na problème tomoni lolenge baza koloba na bango ye moko président azwaka bilamba elaka symbole ya agression na mboka na ye na Ukraine biso kolongoleli biso deni après insécurité na est insécurité na Kinshasa mais nakotiela bino image ya président ya Ukraine ota ava toujours na polo na ye ya vert mpona kolakisa keno esengeli population na ye balanga ye mais biso na Kinshasa tomonaka général Kasongo azalaki mbangu soki olati teni olati zokion bakokanga yo tomona bilamba ya FARDC ebima mpo na soutien na este mais bapolisier oyo baza fort na kokanga motu batika bango na este te bapolisier oyo basali 10 ans 15 ans esika moko est-ce que ça normal nakosenga na manis azongiselanga image ya bilina oyo lelo le même commandant fi oyo azalaki na Joseph Kabila ye nde baretenir ti sikoyo est-ce que Kinshasa eza gouverner to te parce que gouverneur de la ville esengeli ayeba nani esengeli atravaille na ye na la police to na mometali sécurité ministère intérieur atala image oyo est-ce que pendant Kinshasa autorité na ye ezali to te lelo bana moto bazo réclamer bayeba mbongo eza combien mpe bandani baza na qualité ya kokanga bango mambo ya kokanga moto eza lokuta te soko oke na Pongabi soko oke na Kasai soko oke na Kasavu na Loa oke Tchangu sadi bambongo wana ekendaka wapi Dieu makesela merci na caméra mais na mama mwini botali eza bien komuka bukume sera nsima nanga mais clôture oyo excellence pousse mobile excellence molendo sakomi affaire foncière est-ce que boyebi munene mapango te lelo badesile kozwa clôture oyo badesile kotia susu batono parceque espace ya l'état eza wapi ya balobi keno kongo ya université eza balabala mpona bana bakendaka université lelo ekomi place ya bastation autorité ya l'état eza wapi bokosenga na bato ya bastation oyo basala ata bahôpital te ata baboulangerie te ata baezini te ngai nayaki awa mpona appel ya population yango tolobi keno
rendez-vous na 2023 bino bosala lolendo ya baconseiller ya baministre ya Fatini na biso mais bokozongela kaka population oyo boza koemilie mais élection ya 2006 population akosamaki ya 2011 population akosamaki ya 2018 population akosamaki ya 2023 moi je passe pas pour mambo otezo salema badepute basala mpe soko oke awa okutamona mboka Jean-Marie de Pilas député provincial Jerry Kikaya azalaka awa mo autorité na ye eza wapi mpo eza mambo etali ville awa nde ngai nasukisi élément na nga eza oyo bino epenge Fofana mais image oyo ya kuluna botala yango bien botala yango bien mpo babengi ngaka lobi tolandaki te Manise Gembola botala président ya Iken bazosepela na ye mpona nini mpona elambati mpo anini mboka na ye eza na konyoko awa nde nasukisi élément na ngai je pense que notre tokomi na bitu yaka bisika bobengaka biso eza bien kobu mais clôture oyo ezomérite kozala te merci.